privé à Kofi Ozobeton là, tu veux se sentir à l'aise au Lobango. Pour ça combat Kofi au vivre. Bon yo l'air chez la pouta bando la latina. Merveille. Chez la pouta la latina na nenge nyoso. Oh, arrête de dire ça s'il te plaît. Ah, t'as des bon, yebisa biso, Denis Lezi, oyoka na raté na roger les sipona ni. Ale ka le bana. Denis, na ro vidéo. Na aussi, moninga na mettre ko le kayo. Na ro silisa yo. Bato bana kisasa ba ozanga ba argument ba yema mbolo banote. Bongo chez l'amputo, obi chez l'amputo. Chanteur mais Adolphe de Miguel zabi mambutu ve la salioni. Maman nanga. Ve nanga bébé. Ve nanga Adolphe. Mais mambo, tu vas tout Adolphe de Miguel. Chez l'amputo là no la latina. Yo ni to bando, mon ndenge ça pas. Commence à toucher un point au toucher tes. Mais il y a yo betama sola neni. Biso kutu, maso na biso za cadré. Bongo yo le tina. Bazo la le pas chez là. Est-ce que comment tu as dit ndoki? Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoyemela kayotongo pe. Mboto ya ndem de GDTV en Fidasika, Nzambe apambolela ngai bino, ezali ngai bino la grande dame. To lisusu bandeko pona kopesa basango pe kopesa conseil na baike. Bino bolandaka biso et Nzambe amona bino. Bienvenue na MDGDTV en Fidasika. Bandeko lelo tolobela nini bandeko? Affaire Rando. Botala niveau makambo ezokende tellement mabe. Tobi ba makelele buta ko circuler récemment sur prophète Denis Lesi. Bazo lukaye po bakanga ye et tout mona ndenge nini nakende ko flatter ko leka na émission pa ya sango pona ko luka ko temporiser situation. Ye muto makasi. Azalaki convoqué pona mamba Koffi Olomide. Oyo ya surnommé Fidel Castro. Bandeko ya mawana ya pasi na mambo eza nini. Botala niveau mwasi ya Denis Lesi. Mwasi oyo bato nyonso ba respectaka. Mama ya bato totikala koyoka ete komona na buzoba te. O aleka réseaux sociaux. O akota mambo mobali neto aloba contre moto songolo pakala. Mais likolo ya Denis Lesi ya comportement ya mobali na botala niveau mwana mwasi waza sali. Botala ndenge Denis Lesi aza ko terner image ya famille na ye. Bandeko toyaka po topesa conseil. Dans la vie, il faut aussi faire très attention. Denis Lesi sambwa na ekala. Denis Lesi ko sambwa elobela nango ye eloko te. Imaginez mutu sex tape bimi libanda mais il s'en fout. Alobi keza yete pour esili nango leki mais bien keza nango ye batnu ba bi keza nango. Une personne oyo a se retrouvera na mambo nyonso. Na mambo okota te na mambo etali yete même au sali na Nzambe. Bandeko botala niveau Nzambe azako akomi ko interpeller Denis Lesi na ndenge ya mabe sikoyo. Vous savez so Nzambe azo interpeller mutu to aloba na mutu na malembe to pe na ndenga bien. Eke mutu azo kate. Et comme na monde Nzambe asala ngona brutalité. To pe na bandenge moko ya bien te lelo oyo ba personnalité bato komi kozala toucher. Sali likola Denis Lesi ezo sala soni. Mawana pasi. Nzambe ayebisi David. Mwana yo ako succéder yo. Mais soki ayoki ngate, j'utiliserai les hommes comme des fouets pour nous sa mwana na nzela. Les amis, faut faire très attention. Lorsque tu t'engages ou encore et au pesi vino na Yesu, okomi mwana na Nzambe, o s'identifier na Christ, il faut keba. Parce que ozoko représenter au royaume Nzambe na se. Mais botala tato aza censé représenter le royaume Nzambe na se ma bazo sala. Et bota ma be niveau makambo komi ko kendele. Bandi ona oki mawa. Na oki pasi na oki na soni. Donc moi na répéter tona loba ba maloba oyo bandeko ba ko lobeza te botala. Nyonso likola Denis Lesi.
soki Denis Lesa akende kokota makambo Kofi te bandeko makambo elingi ebima te. Eske Denis Lesa ayebi ke soki faux sex tape ebimaki na kombo ya grande sœur na ye eza likolo na ye? Eske Denis Lesa ayebi? Eske Denis Lesa azozwa conscience ya makambo oyo? Bandeko bondimela ngai, soki pasteur Denis Lesa ou encore prophète Denis Lesa, tout ce que vous voulez, à comprendre te to pas oyoka te, ekokoma vraiment mabe oyo ekomi ti ba personnalité ya ba membre ya famille na ye komo ezala touché boye. Bandeko bolimbisanga. Et puis ya bana basi s'il vous plaît, bato ya bato ba maman bato toyoka bango na buzoba te, tomona bango nini na réseaux sociaux, mais likolo ya Denis Lesa botala niveau sex tape moko bimaki plus ou moins 1 mois, balobi grande sœur na ye bien kezali nango ya lokuta. C'est vrai ezalaki ya lokuta, mais mokili elobaki, mokili egangaki, e bapayen balobaki bakomantaki nde bakokomante. Et surtout toyebi kongola azalaka soki ayoki likambo esili etikali yango ntina niveau bakende kozwa mutu aya kokosaka sex tape wana eza ya ye ka mpona koluka balongola eloko wana parce que ça dérange bien que ezalaki nango ye te. Bandeko na nga, est-ce que Denis Lesa ayebi que c'est à cause de lui? Parce que sex tape wana ebimi kaka après ye koleka na émission ya sango mpona bamamba alobaki so mpe contre évêque Mukuna baconflit Dodo Kamba et consort tout ça, donc eza pasi eza mawa nayebi te tato akoki kose retire nano te ou encore akoki kose concentre ki mpe kaka makambo na ye to ya nzambe atika na bamakambo mosusu ya mokili oyo boye. Vraiment ata bino moko tina ya bato toyoka ye te tomona ye na buzoba te, me botala likolo ya Denis Lesa niveau tina sambwe ndeko ya ye awa alobi bien aza clair ke soki Kofi nana tindi Denis Lesa ekota makambo Kofi ye aza kofinga Kofi, ye azoloba na Kofi boye. Eske ye moko aza dini? Eske mwasi na aza dini? O kombo bakotanga awa pardon aza soki selon explication ya moto aza soki descendant ya kitingitingi oyo asakana na tina ata bino moko mwasi ya libala s'il vous plaît, mwasi ya libala baya kosalele ba émission ya boye batanga kombo na mambo ya salite ya buzoba makasi boye. Pourquoi likolo ya mobali na ye nga nazoka mabe nazoka pasi? Si je fais cette émission na bandenge moko boye Denis Lesa koyebi koyoka ngo bandeko soki okoki kotindela prophète Denis Lesa vraiment papa na bolingo nzambe okobima na makambo ya mokili mpo kotika bato oyo na makambo na bango. Tala niveau oyo koyokisa famille soni ntango makambo ya sex tape ebimaka na lobaka yango bandeko prophète Denis Lesa bakoya koyine pamba na libota na ye parce que eza kitoko te, eza normal te. Oya kozwisa baconflit kokotisa batangata baconflit ya buzoba ya babétise likolo ya bamakambo na yo moko ya yo moko personnel ezanga ntina déjà afingisaka famille ndenge aza wana. Tomona un moment koma te ske bana kazi na ye des fois bakomaka na bastatike makambo Denis Lesa asalaka ezo concerne ye, eza famille mobimba Lesa te, ça rien à voir. Mais mutu na mutu azalaka représentant ya famille na ye. Est-ce que boyebi toute personne aza représentant ya famille na ye? Peut-être que je suis là, je représente ma famille. Bamam nazoloba nazosala na média surtout ezokoengage libota na ngai. Bato bakomona ngai kate bakomona tata bota ngai, bamona bandeko na ngai aleki ya banani oyo, mwana banani oyo, ndeko ya banani oyo, mwasi ya nani oyo, mama na banani oyo na bana. Mais botala Denis Lesa, prophète Denis Lesa on dirait ki etali ete makambo oyo bandeko na ngai nayeka na conseil bandeko. Faut ça très attention. Monde ya rando ya mabe, monde ya rando eza mabe, eza mabe, eza mabe. Na video mo mosusu fale nasala aya Brunel na mwasi na ye bandeko baki kofinga mama moboti, mama bato ayebi réseaux sociaux te akota mambo réseaux bandeko mama leli mana miso etamboli. Pourquoi? Parce que buzoba mwana kende kokota e mobala mwana ke kofinga na ye. Bandeko na ngai génération na ebité ya ona oloba na bandeko surtout ba oyo ta mosusu ozolinga okota na monde rando po yebana prépare toi yebaki
bakofingela mama bakofingela tata so oza mwasi ya moto bakofinga mobali no so oza mobali ya moto bakofinga mwasi na yo ndenge Denis Lesi afingisi Tina Lesi ayokisi Tina soni tala personnalité Tina comme eza sali. Les amis, si je fais cette émission ezala mpona kokobisa kebisa bandeko oyo bozalaka kotia zolo na makambo nyonso oyo bozalaka kokota partout na makambo etali yo te parce que yo nde préfet de discipline parce que yo nde kapita bidel ya réseaux sociaux il faut ya koloba. Il y a des gens qui n'ont aucune éducation, aucun respect. Akoya fingi mama bota fingi tata na yo fingi bandeko na yo. To mona bata barando ma ambasalaka. Ba ko kundola kutu bata bakufa ba photo ba mort réseau kota na ba miniature. Et bon ya moto azana bomoy. Yango tozo ko loba bandeko na ngai. Faites très attention. Ba makambo vraiment il faut ici là. Ça peut pas continuer comme ça, c'est pas propre. Ils sont de côté. Au communauté nino. Au bato ndenge nini makamuni mabeboye bandeko na oki pasi. Na soni mwana mobali oyo. Tala bilo azoloba. Azotanga komuso ya nani wana ya master na bango. Oh la tina mwasi ya libala bandeko nyonso likola Denis Lesi. Soki Lesi akende kokota makambo te nzambe. Elingi koma boye te. Vraiment tato so akozonga nsima na makambo oza malamu mingi boyebisa prophète pétage. Monsieur le break tika makambo ozosala eza malamu te oyo ekomi ya boye mabe makasi mabe certainement oyo koya prochainement ekozala mabe koleka oyo boyebi bandeko mpona chite nalanda témoignage ya Chatumba Bishop Chatumba kaka moko oyo aza na mosali na nzambe parce que appel barenonsaka nango te. Un moment akomi ko dérouter na vie na ye aderaya penza alongwa na rai komi ne kosala baventure na kombo ya nzambe kolala basi koescroquer bato kosala babétise wana biloko ye moko azoloba. J'avais souhaité vraiment nazala na video wana mpona totya yango bandeko ntango nzambe akomaka kohumilie ye nde makambo nzambe alinga banda kosala na Denis Lesi. En tout cas, bokangama na oloba na bino bokomango na papier. À moins que prophète Denis Lesi se ressaisir. Hein? Aïba osa à part des choses. A backup. Na ba mamususu. So e continue boy. Osa mabe. Chatumba lobi tango nzamba banda ko humilie ye. Azali na show musuta par ko se repentir. Akomaki partout abanda ko kende do vi na ezali so na sécurité te. Aokende boye o na gare soki de nini na bango na France oka babeti azonga mutu bombe soka bimi kaka do akoma mutu akobanga banga pourquoi côté likofie ko uta côté nzete ko uta et puis bakobeta na bozo kango eza bakobeta te ndenge yozo kanisa o mutu mo asipaki mbata leki bankuba ezokotse bakoma tomona Chatumba na bambeto hôpital awa alali na docteur alobi ke no akotelema te pendant 3 mois. Colonne et sali soki nini. Tout ça pourquoi? Tellement c'était de trop. Comme au sakana na nzambe mingi, nzambe va sakana na été. Yemo amonika ke makambo yo ke mabe. A se repenta senga ba pardon. Non seulement pas na nzambe mais na public asala ba émission. Chatumba mibimisa na malembe na makamba nzambe. Yemo kwa lubarango. Ya ba témoignage apesa amilongola akomine combattant. Quelque temps après, au Kenya Kinshasa, Vital Kamera pesa poste le lot Chatumba na Congo. Azolia maboke na ye kuna. Ava na kwa na vie na ye. Na ale afazane na vie na ye aza à l'aise na ndenge na ye. Bandeko. Soki prophète Denis Lesi ayoki te. Nde mambo ekomela ye. Parce que oyo ekomi ya bakomi ko salir personnalité même ya mwasi ya boti yo mwasi ya oyo bala mama bana yo mwasi abata se respectaka tomona ete toyoka ete na buzoba me botala likola mobali na ye botala sex type ebimaka awa o mama Rose bandeko mama Rose abato nyonso wana likolo ya Denis Lesi mais apparemment on ira comprendre yango te on irait etali ete mais etala ye ekotala ye naza sire certain émission oyo garçon oyo o afingi yo asalaki
oyo afingi mwasi na ye Denilès ayokaki amonaki yango en tout cas à moins qu'aza na bomoto te malgré na ye pétage en tout cas il faut interpeller, il faut simba quelque part parce que toucher à sa femme ou encore à la femme d'une personne et ezala elo mo boye mais mwasi na yo personnalité na yo c'est ta vie non. Et Denilès se place à landelaki émission oyo nayebi te oyo mpenza ifo ozalaka loboza motu mo mpenza kingo motu bakata vivation na mokili ya bato te mpo okende oreplike oloba mpe n'importe quoi okota rando sino mabe botala bandeko la pauvre nayebi te soki alanda yango soki amona bo tellement azala ne mpe trop réseaux sociaux te mais kozala mpe bato mosusu mpe batindela ye parce que bilo mosusu tel que celui-là ata makambo nyonso te na akipaka to nalandaka mais so eloko moko to video to nini na kombo na ngai bato bakotage nga to bakotindela ngai ke mare tala makambo tomoni tala ezalaka trop bavideo na nga des fois bakoma kotia na bapage ya bato nga nayebi na nga te les gens metage okokoti na Facebook bokuti video na yo na page ya moto obe ok eya ndenge wana donc vraiment bandeko esalaki nga pasi j'étais de passage sur Facebook TikTok namoni nakutani na video oyo bandeko na regreta naoka mabe moko vous n'avez pas l'idée naoka soni naoka pasi quelle humiliance elobaka boketu oya mamba soni kosimba na personnalité ya mwasi ya bala boye likolo ya nini ya bozoba ya mobali en tout cas sauf prophète Denilès ateyami te bandeko bondimela ngai mikolo ezo ya liboso aye oza malamu te mpo na ye parce que niveau makambo kokendele na ndenge mosusu ya humiliation ya soni soni ye lokola teka na ye soni tokotala ye les amis si j'ai fait cette émission quand nde toloba na bino eza mpona koconseiller bandeko na vie il faut kozala na baréserve na balimite ezala na babenga bamondelo bafranchisaka te na koloba na yo sala keba Adonai sala keba na makambo ozosala sala keba surtout ntango ozali mwasi ya moto mobali ya moto mutu nyonso kaka parce que mutu tu azala na famille quand neno tolo bozo représenter ya yo libota e ba omona libota na yo na nzela na yo bota bano baza kofingana to mpe kofingaka bato makambo oyo bazosala ndenge eza kotouche ba famille na bango tokoya na badossier wana eza tellement ebele botala moto lokola Mervine soki Mervine oafingaka bato lelo oyo bamembre ya famille na ye moko propre nde bakomi koya awa kobimisa basekret mosusu ekoya kobima te eza ya kati ya famille kasala inceste na tata botaye par exemple wana nyonso pourquoi monda rando yo lingo yo nde danger oya kolakisa bato soki eloko nini oya kolakisa bato soki eloko nini oya kofinga bato na baréseaux sociaux bamamba prophète Denilès so bakosala o Fidel Castro mais attends qu'est-ce que ça a à voir na mama nzambe oyo babengela yo yo za pasteur te soki prophète te yo faut ko éduquer masi te papa bandeko za pas c'est ça mawa botande bato bakando bazofingisa bafamille na bango les amis na vie faut osala ngele faut okeba place nyonso ya lokolo eloko nyonso ozosala eloko nyonso ozoloba biso nyonso tozo apprendre nul n'est parfait bamaka mosusu vraiment nayebi te nzambe kasunga biso nayoki tina lesi mawa nayoki na pasi na soni bandeko bopartage video oyo eza na bandeko ebele lelo oyo toyebaka bango bayaka réseaux sociaux kande biso na misusu toya na balibone moko epuis azopesa ne baconseil batoli aobeta bango solo mais tellement moni que visibilité wana yango te il faut vraiment mokili eyeba ye il faut alia mbongo mpe ya YouTube moto ake kosimba sali te toyebi YouTube oyo elobaka nango mamu eya monda mutu na se makolo likolo soki ozwi TikTok kutu koloba te et ces gens là bandima bapota
bakota na kati ya buzoba bapota na kati ya salite mpo ya nini mpo na notoriété mpo na nini mpo na soi-disant succès mpo na bazwa tout ce que vous voulez. Les gens sont prêts à tout. Bato bakota bamonda rando parce que balingai bayebana mais botala niveau rando ngo ezokendele yakoya kofingisa na famille mobimba. Tala yo moto ozolingo ya koyebana na réseaux sociaux okoyebana nano na ndenga bien. Yana bato baosala makambo malamu po bato bayebi bango bakache bien. Tu as un talent, tu as un don, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Okoki exploiter pe esali ke mokili tala yo. Ezala likambo komiyeba pe ko se découvrir. Au maximiser potentiel na yo et au sala yo. Tu n'es pas obligé ya kofinga bato. Tu n'es pas obligé ya kokota ba makambo nyonso makambo bato na o etali yo to ya koloba ba n'importe quoi. Lobi bachaoka ekoma bakoma kofingelo famille bandeko. La famille est sacrée hein. Ekoma ba kofingela ko mama tata na bandeko na yo mabe basi ya mama mikolo bazana barando bandeko botande bafingisa ba famille na bon ya mabe koleka na bano bango baboti ba misu bazo kofinga ba disability ya bana ba handicap bakofinga bana bato ke baza bizengi batanga baso yo wana nyonso likola ba mama babota bango ba mama moko ba insensé eza passé yango ndeko zolanda nga. En tout cas, mutu esala, pardon. Nzamba sunga yo via partout. Tu n'es pas obligé de faire ça buzoba. Ozo obligé de faire ça buzoba te. Pour mukile chaoka. Vraiment ba ne to comme na biso ko chité. Nzamba pambolela ngai bino. Bo s'abonner. Bo partager. Bo activer cloche. Bo liker surtout. Et de temps à autre, nous sommes là chaque jour. Toko tsa vidéo, soit activer cloche aux en facilité. Et aux notifications sans même bâtir de la lien. Toko na biso na suka. Quant à moi, mon numéro c'est des bonnes choses. Chez Marie, elle est Mario. Tout le monde s'éternisait beaucoup plus dans Kombo ya Moussali Nanzambe ya Mounene qui est prophète des nations, Denis Les, que je les salue. Aux autres, même dans ma vie privée, dans Merveille Rambo. Qu'est-ce qui se passe personnellement, aux affaires personnelles, dans prophète des nations, Denis Les, ou ils ont problème nini? T'as la message, on va comme musicien. Comment musicien on est? Chez Lamputu, bonjour, Merveille Rambo. Non. Mais oh ma kamo commis un journaliste quand même dans la maîtrise pénale autant en côté pour na fidèles internautes autant la biso na monde ba mama commis ba précision ah ils ont sonné moi bien té ça m'engage de non mais non permettre pénalité que parce que c'est ils ont pesé ils ont sonné bien té ba propos du les awana ba propos du les pénal en tout cas on préféré au lobango té na ndenge miso pour ngamo mukole miso atanya onté babi les propos Teni, ça langage que son notaire. Voilà. Vraiment, bateau baota langa boye ba bien. Chez la poutou na lalité. Banda bandoti ne langa ba. Voilà chez la poutou un musicien. Yo tangi komo ba kono. Na moni pe chez la poutou. Voilà. Donc chez la poutou azo réclamé. En États-Unis place ali na pese mbote chez la Stone. Azo baba ngeng batama. Poza ma azana ana longe tiawa. Ngwateme. Ngwateme. Allonge en ligne. Plante. Ah, toi na TV. Tu vas me excuser nga na loba makambo. Dem dans le système bon ba benga ngwateme. Ngwateme plan de. Beto benga pe motope ngwateme. Ngwateme ko la personne. Siko chez la problème mes amis. Ah bon? Ayebi singa boy. Alobi mais nayebi sabato. Merveille Rambo faut expliquer bien. Omoni Tina Lessi. Hein? Moi ça Denis Lessi. Vous comprenez? Bon, moi je pouvais pas même le dire mais comme il y a ta vie privée il y a Kofi, à côté vie privée à Kofi, à Bambi Kofi n'a pas surnom. Parce que moi je l'avais interdit, n'a pas dit sur Obeta Mazoko, Kobeta Koutata Nitoko Bamba, il faut bosser la vie à Kofi Mobimba Nao. Comme Azobeta quoi, qu'il n'a pas parabole. On a besoin de la parabole, il y a tout drobi. Chez la puta, il y a le babo. Tina Azoé n'a pas si. À Botele Bodo. Oui, Bodo à théâtre. C'est Bodo qui a dévirgé Tina. Non, mais c'est une vie privée. Bodo muta dévergé Tina.
les bodo a déviergé Tina Sheila ayo kuta Tina zaki journaliste na antenne at azaki journaliste non to ben asa madame asa femme mariée pardon laisse-moi le temps mais na mo oso ben Tina asa madame antenne a Sheila yaka émission Sheila zuye et là quoi Sheila telle maison mulayi ba ba ngbateme a beta Tina niveau la Tina na ebisio abina nga merveille na la na ba position yo sa vie peu degré là voilà on peut se faire en sorte la dernier ya moi na ya Denis Lesi loba vérité pourquoi doutara na moi no avant dernier adutende azozonga zo moi na wana za moi na adutende ni merveille on va sona na Tina chaque jour pona ba de Tina comme il a AVC facial les apona die pona pardon azana AVC facial nani wana Tina ko moi c'est Denis Lesi ana AVC facial oh ça normal tout le monde qui a normal bon là comment on met la bakisite oh parce que bazana problème à moi na moko avant dernier il y a Denis Lesi a une histoire au bien d'ailleurs on m'a confié attends le bino basandu ngana lo bano vérité moi na avant dernier wana azara moi na Shell Amputu Shell alobi a botole bodo babunda na bodo pourquoi Denis Lesi alinga bodo o pour sobeta li solo au théâtre rock bodo ya lemba oh ya lemba ko oh via matope oh maman na ngai yo lo bagi via Adolphe OK via Adolphe ya ko expliquer makambo via na bébé Adolphe donc ça dit quoi Adolphe wa poloba Dominguez ayebi histoire soloba voilà Shell obeta kuna on a une émission n'est-ce pas la coup de foot de Pessi c'est là chez le young bête donc on a tala non ça là tu coupé à la dimbati plein la rara tala le qu'on a ici niveau ça là parce que problème des années bah quand tu vas na bosuka Denis Lesi siko Rio ozo swana na mwasi na yo mwana wana chez la bina biso officiellement za mwana na ye après na yo a mwana na pe suki wana te Tina za mwasi mo za libala kinyo te pourquoi obi Jomo comme ne Grégoire azaki interprète à Denis Lesi ya Denis Lesi abenga na ye Denis Lesi pourquoi anda kuna oza na ba oui donc chanter si là parce que chaque soir pour jonga za na place au vendre pas Denis au mona ka Tina limbo na chambre so alimo na chambre ko kuna bakika Denis Lesi joue mususu abima avec brutalité azape na pointe abeta likofi boye Grégoire na tindika so za temba Alex Abiso na kata pas micro s'il te plaît bat motala nga Denis Lesi s'il te plaît Denis Lesi la kisa biso na kata awa tâche mo awa so na ana tembe akanga photo akanga chata longité ana tâche à Grégoire atindika kai parce que akuta Grégoire na ti on va faire s'il te plaît makambu Grégoire to sa tina obena Grégoire pani obengana Grégoire pour nani Denis Lesi mais tu penses que vie privée ne soit italien au boyego comme le café vous allez pas privé à Kofi aux béton là tu veux se sentir à l'aise au lobango pour ça combat Kofi au vivre té bon yo l'air chez l'amputa bando la latina Merveille. Chez l'amputa la latina na ndenge nyoso Oh, arrête de dire ça s'il te plaît. ah t'as des bon yebisa biso Denis Lesi oyoka na katena ko je Lesi pona ni ale ka le bana Denis na ko vidéo na aussi moninga na mettre ko le kayo na ko silisa yo bato bana kisasa ba ozanga ba gima ba yema mbolo banote bongo chez l'amputo bi chez l'amputo chanteur mais Adolphe de Miguel zabi mambutu la salioni maman na venanga bébé venanga Adolphe mais mambo tu batu na Adolphe de Miguel chez l'amputo là ndola latina yo lingi to bando mon ndenge ça passe commence à toucher un point au toucher té mais il y a yo beta masola neni biso kutu masola biso za cadré bongo yo le tina bazola le pas chez là est-ce que comment tu sais qu'il me dit Zambena